Bon, nyango na neti la musa nyoso, telemisa nyoso oni suza kolala. Nazana timbukisa, nazana mungomboro, nazana kingikiasa. La paix ezani. La paix eza nzete moko boye yango ezalaka asona mu Congo. Tant azosona mu Congo apesa ka kote apusha biso mbali, diki. Adi tina na muto agoro ozoka sikoyo, ezosala moto ko oza posa kaka oza na mwasi. Pourtant peut-être la mwasi okosala pe mota ebele pona kugumila likola mwasi. Ya mati kwata. Sikoyo mwasi muso azali te mbali oyo azana mwasi. Ata yebi ningane mwasi azakuna ya osani ni abeta mnoka nini coup d'état. Yango to sala kiso bengi kimisambanda. Kadena. Bien zakaraka, bien sonzo. Vous avez l'occasion d'attendre yo teli papa. Papa ta tambola makanze ezaka pa mama. Papa ta lali azoka ezaka mama. Côté papa zali en tout cas makanze et pas mwasi na ye. Yango même ata nenga sala musala azui bon solo na ye bembongo. Omona akobomo yo secrétaire de mama boye. Yo so mama kwate oyebi ndako na yo lelengo me makango. Ndeko ta kamata musolo na même ndako na nenga malamu. Yango nyango na neti la musa nyoso, telemisa nyoso oni suza kolala. Nyango na neti la musa nyoso, telemisa nyoso oni suza kolala. Coucou la famille, nous sommes là avec notre frère. Yaza vraiment maître ya bokoko. Donc quand on dit bokoko, yebi musala oyo. Siko todo sola na ye a expliquer biso ba kisi nyonso ndenge nini esalaka eza ya nini. Papa pesa biso na kombo na yo nani. Kombo na ngai papa Enyangola. Papa Enyangola. Kwa nini Enyangola? Bon, Enyangola neti la musa nyonso, telemisa nyonso oni suza kolala. Bongo. Bon sikoyo, to monyo na babiloko o musala oyo bandiango depuis quand? Bon, na bana 1987. Bon. 1987, tu as vu oza bokoko, n'est-ce pas? Oui. Bokoko mutu abota maboye te seke ezaki na descendance na libota boyaki na bato mo boye oyo baba na idea ko sala ngoto yo obani ko sala ndenge ni. Bon biloko oyo ngana bana ko sala boye po tana kinaka na village na biso. Bon esika boti papa na ngai. Wapi village ni? Na Bandundu. Tala kumi na Bandundu nde bakoko na ngai baye ko lakisa ngai biloko oyo pona bana kosunga famille na ngai na bato mususu. Okay. Na maladie oyo ngana salaka. Moi si azobota te, mobali oyo azobota te, même ozokoya malade ndeke, même asthme, sucre na nzoto, rhumatisme, hémorroïde, parce que hémorroïde ezalati la biso mibali. Hémorroïde akoza sexe, hémorroïde abebisa spermatozoïde, hémorroïde ye asaka ete mobali soki azali kola mwasi achakeli rapide ya maka gagné yango moni sikoyo na kati ya kisi hémorroïde oyo ezana kisi ya hémorroïde sikoyo na fait oyo hémorroïde asalaka parce que hémorroïde akanga pe lokolo kotali mukoli soko akanga lokolo kasi osala ka opération kasi hémorroïde abimisa makolo hémorroïde apesa sa makolo moto hémorroïde apesa vertige na misu ye pe hémorroïde na abimisa fièvre na nzoto. Ce qu'on a dit, il m'a dit que il y a un salaire. Il y a un moment même moi na muke wa fièvre parce que maman so za souplete ya ko tongola mona kisi. Il y a un moment na ko bela parce que mona so le fi ko dégager tout. Il y a un so na biso na tsa biso bibali. Na za na timbukisa. Timbukisa na ezali po abimisa. Ba maladi nyonso o eza pa parce biso bibali moye okini na foxi ya mulai ezate ye azo motiver yo. Na za na kingekiasa. Kikiasa wana azali pona spermatozoïde. Même mobali oyo abotaka te to soka mbika oyo to benga ntsudi. Apa mbika oyo to pasola maboko, yango eza mbika ya monoko. Utaka na bambala. Yango to sala mbika na otia mafuta te, otia épice moko te, otia mungu apo mutoto mwa ya kolia yango. Tango to sala mbika wana otokisa yango ozwi kisi otie pona mobali mai na ye ezala efficace. Pour la mwasi asobota te nasala kisi akosoma pompe na ye. Nasala akopesa nzungu na ye, nzungu na so asali ekosoma so pa na ye te. Wana siko eza bonganga. Eza bonganga te, ezali bakoko oyo bakisi bakolakisa yo so moni okene na zamba. Omona nzete oyo te signe. Eza pona maladie boye. Oza monte te moko te ofosa bakolakisa na banzete misusu oyo kosangisa. Ya mususu balanso oze mukasa nango
poso nango na musisa nzete moko mais ozo sango mususu otokisi mususu okonika mo okotia mo bongo tango sima kotokisa kisi wana okotia yango mpona mutu ameli mususu ozomona libumu na ye atungulaka te il faut esokola libumu ntango asokoli libumu ya mususu omona mususu na melima ya pompi ya nsima ye wana bando kosonga libumu na kokomi kaka filama ya mai oyo deja sida batia bakisi ya mondele mais ntango omeli kisi nanga mona asokoli nyonso tu nakolia ozolia bien nzoto mpe efungwami oyo eloko so nalia eloko fo yoka libumu kosuwa boye me nga sikoyo place oyo olobi ke nzungu oyo ya mwasi oyo azobota te akoyela o nzungu wana ekozonga esu pa na ye te mpo anye ezonga pa na ye te kasi mpo bakisi nga nasali eloko wana ekozosoka bongo na ye te mpo nga so nga nabikisi ye nzungu wana etikaka mpona bakisi oyo na traitele ye bakisi nga na traitele ye nzungu kuna te mpo etikaka mpona bakisi wana esengi combien montant nango eza combien montant ya kisi wana eza ya bandeko oyo mpona kobota oyo bazokoka kobota te ntango yo osalisa ye na bokoko sikoyo ye fo afuta o combien ye akofuta ngai akopesa mbongo bakisi eza 20 000 francs asomi pompe na ye apesi nga nzungu nde nsima ntango ye akozwa mokumba aboti nde akolatisa ngai eloko nyonso oyo asipela kopesa ngai nde apesi ngai ya solo wana na ndimi koki wana nde nabi mpena ya solo oza moto bokoko mpo basengelaka yango mbongo mpenza te obongi otraite motu ntango ye akeye aboti nde ye akokanisela yo akoyela yo ya solo wana oza na raison mpona nini asenga mbongo bakisi wana mpo bakisi mosusu oyo eza boye tozokende kosomba mpo singa naza na ta te nakilongo atiki ekwiti nakende kosomba bakisi nana otiki kishasa oyo bandeko baza enikima mpona bakisi koluka na bazamba nde bayoka nango pata kishasa tosombi na niki apres na yo awa na boma mais so awa bakisi yango oza nango te ya kobotisa mwasi bakisi ezali awa mais tomona yango te po tomona preuve à l'appui po olakisa biso preuve à l'appui il faut ezala donc voilà toza na papa na biso kombo na ye tobosa mpo eza makasi mingi kombo nanga papa Enyangola Enyangola elakisi nini Enyangola elakisi nyonso elamuka lakisa kisi na biso yango ya basi mpona kobota papa Enyangola oyo eza bonganga te ezelo te eza bokoko donc moto abanga na ye te soki alingi akontakte yo abanga na ye nango te eza kaka bokoko eza nango bonganga te kindoki te eloko te eske mwana oyo moto wana akobota aza mwana oyo akowuta na bilima te to akowuta na bonganga te to eza mwana oyo mpena nzambe apesa ye bon eza mwana oyo nzambe apesa ye parce que biso toyebi biloko ezalaka ntango yo osalisi motu boye mwana wana akomi mwana motu mpasi mwana moko boye ya maladi mwana moko boye ya boye ese eza nango mwana kaka normal ndenge bana nyonso bazala eza mwana nyonso normal parce que moni mutu mosusu baza na matrice eza pio abotaka na ye mais à un moment donné omona ye mo boye aboti après 5 ans après 10 ans après 15 ans après 3 ans yango omona tozala bakisi mosusu ntango yo explike ngai te nabotaka mais mabota ya mo boye eza mwa distance zana kisi oyo na chauffa matrice bon eza kisi oyo mpena azobota te mosusu aza ndoka nkau bon mosusu soki eza maloba mosusu bafamille ndenge ezalaka na bato mais soki wana ntango nga mpe natunaka ntango natuna ntango yo okopesa ngai maloba oyo ngai na otuna yo nakoyeba ndenge kisi ngo nakosalela yo mpo napesa yo parce oyo eza bokoko eza banzete oyo nzambe asali tozwaka mosisa poso nzete mpe na mai oyo nzambe akelaki na kosala yango ntango yo opesi ngai badroit na ngai nga mpe nakabata eloko napesi yo nakoloba na monoko na nga obeluka c'est-à-dire okangwama obika eloko omona nzoto na yo ekoki malamu napesa moto eloko te ozala motema mibale be ese eloko ekosimba te zala kondima ntango napesa eloko ye mpe salela ndenge nanga alobi omona sikoyo obiki nano bon sikoyo wana ya basi bazala su na problème ni oyo oyebike yo traitaka mingi apa ya kobota na nini lisusu na basi omoni nati tokende nati kote ya hémorroïde po hémorroïde na basi afongola vagin hémorroïde na basi akimisaka posa mobali hémorroïde na basi ezaki eteke soki ntango mwasi azosangana na mobali azopesa mai fokofoko sikoyo nazala bakisi oyo ya basi oyo abakaka eza bakasa bakasa ntango abaki abendi baporte blanche ale akangi ye vagin ya mwasi même ata aosangana mobali fo ayokapela aomotimi mobali ayokapela te elengi azolela me mobali mpe moye mpe awela mbangu kushekile eza te mpo azosanti pela te mama aza motomoto bon sikoyo nayoki place wana natuna sikoyo omoni mosusu ezalaka ke mwasi auti kobota ntango auti kobota yo kopesa ye nini bon ntango mama auti kobota mpasi baminganga
bakoma siko na ndenge na bango kolela na mbongo mingi malamu pe a traiter malamu mama boti kwa kina kopema malamu afuma nzoto yango biso so toza bakisi oyo tango mosa wuto bota na kopesa ekisi quand on met la kisi wana azo laver tout esika mona auti mais oyebi ke ba opekisa ba bokoko te bokoko ba opekisa te parce que même mondele bakisi oyo basala euta na banyama pe euta na banzete parce que oyo biso eza naturel parce que koluka mutu oyo ayebi ko traiter pe otuni pe mamutuna tango ko yanola yo akola ko so bakisi oyo nini yo ko sayela mo eza bato mususu aki akati manga neti tangawisi ebe mutu ole mukomo pase akati manga bamanga mususu neti na maboma awa na moni bamanga te oyo mutu akoko kofanda parce que manga eza basi bafanda la po zo côté liboso et côté na sima allez biso mibali ezaka to pirishaka to na pirishi a dégager tout to sobaka pourtant zo baka et modi comme à cause de sexe allez ça nini azo bimisa quand on met la kiso na zo soigner na masuba na ezo tirer bien spermatozoïde na yo pe ezo tirer bien oso mona nzo de ça nini ezo fongwama ouais parce que le bloko basi wana oyo bia kobaka bon oyo kobaka oyo nazana elengelenge sukali yango oyo parce que elengelenge langu yo zana papa donc azo ka elengelenge papa pena azo pena oui nzunga café na ye nzunga café pela eza sukali po ona eza nzunga café azo sukali po bakisa verre eza na belé po bakasa eza belé mais soso na protection na moi chercher ya mundu boye pour iba oyo eza sukali on a sukali on a sena biso basi tena sena biso basi OK tanga tie yitango expliquer ngai na ko peso ali boso na peso pe ya sima OK faut chango tous les jours pour ni combien les jours boni bon ce qui a tiango lelo a rôle que pendant 3 jours pour so abenda pe kanga pina mo wala tsoko bimana papa te o papa c'était donc yo tiango bi papa aime sous na peso ndoka café allez o tiango donc comment na poko o passe ndoka café bien o peso papa ndu na yali boy bon à part wana ni souni ya basi ozala ngo à part wana na zo suna oyo na zana kisi yango oyo ya basi musomoni te ngai pena e mo de lekinga makasi naza polele alingi papa tango ali abina se blessé na minute oyo bon na ko tia eloko oyo za 30 minutes abendi akangi papa ayoka moto nanga mwasi na ye asepla pe alela ta kolela lakisa biso biloko oyo zala ngana nazo seka kapo ezo sekisa yango oyo za ya bandeko basi pona baka na liboso ya bango basi mais yo ka pe biloko akobaka mingi komisaka mai ebongi mwasi yo moko salelaka na mai na yo malili c'est vrai okosalela biloko ta mosusu osalela na mwa temps moboya po otiki okomosalela mai ya malili olieke kotyaka biloko babe ezopesa mpe bamaladi bacancer bamaladi ebelebele te omoni nati ngai po bokoma osangisa babiloko yango na babiloko mosusu te nati ngai natetaka bato nayebi kisi oyo nazopesa moto po ebikisa ye ntango yo obiki lobi osulinga mpe moninga songolo obi te ntango obiki mpe epesanga numéro pareil na mosusu kisi oyo ekosalanga bien bela komona mwanika mosongolo mpona azala mwa suple ya kobenga yo mpona explike yo ndenge nayoki yango natikaka numéro pareil na ngai ntango yo oyoka bien ale te naza ndeko mo mpe asungaki ngai nabengelo ye bien so numéro na ye obenga ye eza mpe na bakisi mosusu ezalaka mpona bainfection oyo ya biso ya bokoko ya malamu nazala bakisi mosusu mpe oyo ezala mpona bandeko oyo bayopoka mafuta oyo basala babima batampo nzoto banini banduta wapi yango ezala bokoko mais sikoyo opesi mpe batalo nango te sikoyo babengo kaka na telefone to ifo pesa biso baprix omoni oyo ya bambuma oyo elengi oteka yango combien elengi sukali nateka yango mesure 2000 francs OK nateka mesure 2000 francs naza na bakisi oyo bankulu eza mbuma oyo eza ya zamba oyo pene ezalaka bien bankulu ye aza mpona typhoïde na amibe mama mosusu aza na bana mpo bana bamitungisamaka te okozwa yango obuki yango otie na bilia otokisi yango bien soki bakokima mwa bololo wana otokisi yango yango moko ata na mwa kiere ozopesa bana na yo mokolo okotama demi vert omeli lole na ntongo abelobi na ntongo omeli yango ngana yoka baki mpe esisa sukali oui na kiri nango soki ozolandela yango en tout cas pepele OK nini so ngolakisa bandeko po soki bandeko oyo baza na besoin ya bokoko bandeko baza na posa ya kisi ya bokoko donc tozosalela mundele me tobosana te bokoko donc soki baza na posa na yo bango baza na poto
bamisusu baza na Kinshasa eloko ni bakosala babengi yo otiaka na agence à partir ya Kinshasa moto akoki kozwa koli na ye bien ndenge nini osalaka ndenge nini mpo yo oza awa na boma. Bon moto soki aza na posa ya kozwa kisi epai na nga akotina mbongo na ye ntango atindi mbongo na ye nga nasali koli na ye ali nakoti yango na agence ya David na machuba wana nakoti yango wana ali natindiki yango ekei so aza na Kinshasa azwi soki aza na ndeko bia eza mosika aza na ndeko aza na Kinshasa okoki kotindeli koli nde natindi yango ali ekomi kote ezokini. Ok, pesa numéro na yo ya telefone. Numéro na ngai ezali 089 22 54 609. Ok. Merci beaucoup. Donc yo za sunelo mso bakisa to nga na tunité okoki kobakisa bandeko bayoka yo kibwisa na yoka kibwisa nazoka bakibwisa kibwisa eza nini kibwisa bon kibwisa parce que eloko baloba oyo yebi ba kibwisa nga na yebi ngote na oyo nga na yebi naza na lapin naza na timbukisa naza na mongomboro naza na kingikiasa. Lapin eza nini? Lapin eza nzete moko boye yango ezalaka asonaka mokongo ntango azosona mokongo apesaka kote apusha biso mbali diki adi tina na moto agoro ozoka sikoyo ezosala moto ko ozala posa kaka ozala mwasi pourtant opesa na mwasi okosala mpe mwata ebele mpona kogumela likolo ya mwasi. Yango komona yango lapin bo banzete bato misu bazomela bakisi bazokotya banzete na kati eza banzete wana yango ezali neti koto na bakongo bango awa babenga yango neti tumbi na biso batabandu moto abenga yango kilolo kikwango yango eloko po esala moto makasi esengeli sikoyo otia bakisi mo ebele ekosunga moto soki eza yango pamba neti nzete batina kata kati wana ezaka po esukolo libumu po tete ote pasi ndenge ayebi yango neti nazotambola nzela libumu esui ngai nake na pikuli mo mosisi wana natafuli yango libumu ekati bango ozomona banzete ezaka jaune yango wana. Mais yo pele eza traitement nga pele eza traitement oyo nga na teta ezala mwasi ata na mwana na libumu obotaka mwa kobe oyo bapasolaka ngai mais so napesa okisi wana yango okisi yango ezali awa ya poussière soki okisi kobandisi okokisi 2 mois nde bana kolia kisi wana ti okobota so ntango oyoki déjà mpo ntango okomi na ntango okobota mai ebimaka mingi te mpe makila mpe ezala mingi te faut soki osouple na hôpital biso na bandu ebele babota bango na bandako mwana aboti na ndako mwana mpe mwana na mwa sante malamu bakati mpe mutolo ozomona mwana mpe atuka nyonso na ye eza bamaladi okotungisa ye te pourtant mwana abotami moto abongo soki nga nalandelaka ye nakolandela ye ntango nayoki aboti abengi ngai te papa enyangola nabotaki be na butu be aboti na ntongo nakokende esika ye azalaka nakozwa kisi nakopesa ye papa enyangola ebongo pression double pression oza nango double pression ezali ya mibali pene ezali yo moko nde okomoni mpoya te kote ozali pene orumeli obi te natiki na ngai osepeli botindika lokito nga masolo ezali donc nyonso ezali donc papa nyanguna aza na nyonso en tout cas donc eza nango kaka likambo ya confiance donc aza na biloko na ye pene ya bakoko pene batikele donc esalaka soki na bi esala po ani parce que bato naza na bango bamelaka biloko na ye bayebi yango donc esalaka eza nango magie te eloko te eza kaka bokoko tobosana mpe bokoko te donc yango eza source apesaki mino numero na ye mbuma jaune wana mbuma jaune akikoda esisa baloto biso kuna na poto eza lokwa bafrançais babengi yango lokwa eczema bana na biso mingi bazozala na problème omona lipalata moko ebimi bango bazolobaka eza biloko ya kolia bamai bamakambo ebele soki lipalata ata awa na Kinshasa mpe ezalaka esilaka ndeti na nini lipalata esilaka na boye parce omoni yango ezalaka biloko moko d'infection ezalaka infection sikoyo biso toza na neti toza na nkula yango oyo bino obenga libanga ya jaune biso obenga yango nkula neti bamoto obenga wana ti tukula be kula sikoyo yango eza awa tozwaka yango tozwi na jaune jaune oyo obana kolia ntango ye ozolia yango ye azoboma na kati sikoyo ye jaune libanga ya rouge kula tozwaka yango ozwi ndambo ozoliaka ozwi ndambo osangisila yango osangisala nini na mafuta mbila ntango osangisa yango ozwi mafuta mbila oyo ya propre otie so ntango ozolia ezoboma na kati
pe azosobola loposo wana esika wana ezalaki etika siko propre esongi ne loposo ndenge ezalaka ezalaka eloko moko te nde kokosunga. En tout cas merci toyoki yo ya kokanga mwasi nzoto bongo ya kokimisa papa soki ndenge nini nala soki papa somba leo soki biloko soki papa komaka kolinga yo mingi soki nini eloko nini susu po tomoni na Kinshasa bafi batiaka babichacha oyo soki papa kangama soki papa kima mwasi na ye est-ce que ezalaka mpe biloko wana ezali parce que ozomona oyo mokili oyo ekomi nati ya mati kwata sikoyo mwasi mosusu azoyeba te mobali oyo aza na mwasi ata ayebi ndenge mwasi aza kuna ya osala nini abeta mnoka nini coup d'état yango tozala kiso benge kimisa mbanda kadena bien zakalaka bien sonzo tozala eloko wana ntango yo oteli papa ta azotambola makanisi ezaka pa mama papa ta alali azokanisaka mama koteso papa azali en tout cas makanisi epa mwasi na ye yango meme ata ndenge asalaka mosala azwi bonsolo na ye be mbongo omona akoboma yo secrétaire mpe mama boye yo siko mama akwa te oyebi ndako na yo lolenge omemaka yango ndenge otakamata mosolo wana memi ndako na yo ndenge malamu oyo papa akomema ntango papa azomema mbongo tusi komi libanda ale mbongo esali nini ekei me ntango yo osali bongo papa akotala su mwasi mosusu te libanda akobana makanisi mosusu eke na mwasi na ye ya solo wana siko ozopesa conseil nini na basi ya mabala olobi na basi ya mabala nini napesi conseil na basi ya mabala boluka papa enyamula parce na oyo nyonso yo ozala mitungusi epai na yo nga na osilisa yango nakopesa okisa malamu okobomba papa mwati susu makanisi susu libanda susu eza te ata amoni mwasi yango ndenge nini parce que nazala bakisi mosusu ateka awa mwasi akopakola yango ntango atali mobali na yo akomi lokola zoba na ye akolanda ye meme aza azali na posa kolinga ye te lokola ye aza motu azotambola ake na piage ake mosala na ye musala na eza pena ngai pena oyo pena mobali oyo akotala ngai tuka fo alanda ngai potango ye akolanda ngai pena alinga pena te akipanga na nyonso yo mama ndako mozo su eloko eza te papa su sala wakiti baninga bafuti bango yo na ndako sele mais koma eza te otuna baninga kuna ote mbali na so azoda mbongo kala mais nzoka mbongo ekile pa muninga mwasi akomi na deuxième dépense papa dépense mwasi wa mama ya ndako bolamuka na pongi mama ya ndako bolamuka na pongi po baba dongolo miso bakome ebele sikoyo papa nyangula sikoyo soki lelo ngai nazwi nasalisali bisalasala ndenge olobi obombeli ngai papa boyeboye yo obombela papa te me olakisi ngai ndenge nini basolution na osala bomuko oyo ozala te ngai na osuka ndenge nini mpo na ches bichacha te seke papa okende na ye mokolo wana te eloko wana eza mpona libela yango eza te otie bolobilobi te esili te yango eza libela malamu yo moko kima kote moko oyo ya kolanda yo te mais soki kaka ayebi esika oyo ozali omona sala nini akoluka kaka pakina kozwa yo ok yango tomonaka basi mosusu ata aboyi mobali me mobali azolande kaka eza mpo asi akutanaki na bapapa nyanguna be akutana papa nyanguna be akutana motu mpe aza lokola asala mosala lokola ngai mpe nazanga moko te eza na bato mosusu basala mosala malamu lokola nga eza bato mosusu mpe baza mpe baesco ayebi mosala te mais alingi kolia bambongo ya baninga ya masumu mpo motoki ya motu balia yango te motoki ya motu ekangaka na misala na yango sikoyo papa nyanguna ngai nani aloba yo ozali na o magicien te ozali loko te yo osambela ngai nasambelaka ngai azali frère ya message ok oza message ya Branham problème eza te en tout cas toyoki na yebisi bandeko nyonso batali video oyo ke papa nyanguna aza na ye numéro yango wana apesi bino oyo aza intéressé à contacter ye boyeba kosala masolo bino na ye donc voilà okobandela so numéro s'il te plaît numéro na ngai ezali 089 22 54 609 bongo bato oyo bazalaka bazobundisa ye na butu boyeboye bino bosala biloko wana wana te bato oyo ozomona baza kobundisa na butu bazoluka yo biloko moko bongo mbanda azolukisa yo koyeba kobatele kopesa ye biloko ebomba ye bien wana bosalaka te toza na banzete mosusu ezali na biloko oyo nzambe asali bambuma na matiti ezali so yebiso te eloko oyo okozwa yango osokoli yango oza bato mosusu oza na likambo te na ndenge kaka vi na yo ndenge ozobundabunda na vi na yo na ndenge un jour na yo oza mpe motu moko okeyela te bango baza bato moko badisciple ya satana bazali kobeta babundukila bango ya butu oyo lelo bengo mbasu ntango ezwi yo ozomona mwa eloko moko ekoti yo lobilobi ekomi mpasi mais tozala bakisi yango eza nati nzete ekweyaka mayeba moyo ebotaka ya jaune boye tozala bakisi mosusu tosakosaka na mayebo wana
apesi yo otie na kombo sono na poto wana ekauki eza ba kisi mususu pe ya peso te sokola kisi oyo moye ozotambola maladi moye mabe moye simba yo même bato oyo mulili baluki yo bakosola te parce que nini nzoto na yo eza déjà malamu donc yo na banganga kisi boza nzela moko te yo za na bokoko nga za na bokoko na ngai yango natambolaka parce nganga atambolaka te nga za papa enyangola natambola biloko na ngai na mutu nyonso surtout azoleka na nzela aza na kokoso be azosala musala neti lelo okomela kishasa musala ya kungunzama ya kotombola biloko tout cela mususu kofanda na bureau bon nzoto pasi maintenant la leki esika na kuti na bureau na yo omoni ngai te aleko nana posi eloko boye mais so na fona esika moko boye moi ngana tokutana eza te yango natambolaka ya so en tout cas na sepeli mingi merci beaucoup pesa numéro asuka po bandeko bazwa numéro na ngai ezali 089 22 54 609 comme on a papa Enyangola. Ceux qui vous ont la pose un traitement, boluki papa Enyangola, na numéro oya pesibino, borozwa solution la bino. Vraiment merci beaucoup, restez connectés, branchez sur notre chaîne YouTube Miss des Miss et page Miss des Miss. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Ya solo. C'est peli, bon. Yangwana ka to 6 na biso. OK. Donc okoki kopesa aloba opesa mbote na ba abonné na biso ba s'abonner na Miss des Miss. Loba ba s'abonner na Miss des Miss. Bo s'abonner. Bo s'abonner na Miss des Miss. Papa Nyanguna, loba bo s'abonner na Miss des Miss. Bo s'abonner na Miss des Miss. Miss des Miss yangai chaîne nangai. Chaîne nangai. Bo s'abonner na chaîne ya Miss des Miss. Bo s'abonner na Miss des Miss, na chaîne de Miss des Miss. Kuna nde bozo ba masolo ya kitoko. Kuna nde bozo ba masolo pena ya bien kuna. Poto ya na kati ya source peno moto okutana na bino donc ezate ka li solo moko boy to pena okutana na bino donc ba s'abonner awa. Ba zo ka pena ba image ba et pas chaîne oyo eza masolo ya bien. Bongo, merci. Kisi ya diabète ici ça cycle dans d'autres on a on par jour mbala moko osu ndambu neti na kiera muke kiera nga sana ngo yango la kiera oyo ozaluto moko ali olie osuma yo meli na journée mbala moko